na bino nyonso bozali kolanda émission na bino ba réalité ya Kinshasa nazongi lisusu lelo mpona kokutana na bino mpe kosolola toyebisaki bino tokotambola tous les quatre coins ya République démocratique du Congo mpona kobeta masolo ezali kotala ba réalité ya Congo mpe ba réalité ya Kinshasa. Alors lelo toyambi mama moko ayeli biso ka ya ye ya SOS oyo aye kosenga lisungi na bino bato kosungaka bato bino bato ya mitema malamu bino bato bozali na motema mawa ya kosunga bolinga komona ndeko asouffrir te bino mo bokoyoka mama akopesa bino kombo na ye mpe akoexplike bino kanini oyo lelo ayeli biso yango awa na kati ya émission ba réalité ya Kinshasa. Mbote mama. Mbote papa. Maman s'est présentée dans le kitsape kashne na yo, s'est présentée kombo nani outi wapi po vanda. Komo na ngai Mami Kasongo navandi na Pascal na veni Tombo 61 bis nazwaki problème a mwana na nga mwasi azokende 22 ans batutaki na mutuka tozokende school 3 ans elle batutaki na mutuka batoma bakendeki na hôpital er toyaki esengaki basala opération batie libende po likolo ekoma normal kasi docteur oyo atiaki libende na likolo mwana atiaki yango mabe. Accident wa sala kizaki ka a na ville province ya Kinshasa ou bien izaki wapi? E mutu gani tutaki? Izaki Jeep tango etutaki akimaki na ye amona na kite. Chauffeur akima. Akimaki na ye amona na kite. Muke na zalaki tozaki nango te mibetaki po na keba opere batie libende. Kasi faso batie libende batie yango mabe makasi. Mabe makasi evimbisi mwa fesse na ye likolo komi molai na mukuse. Na minute oyo tango tokendaki pa docteur musulusu asalaki ba photo makambo nyonso to alobi mai ekomi bima na kati ya likolo ya mwana tosala noki tosala 1 mois te to ya na ye po asali opération alongole libende wana kasi na mbongo ya sengi makoki eza lisusu te nazo riske bakata likolo ya mwana na ngai aza mwana na ngai liboso yango na ye awa kosenga lisungi pa mutu nyonso o azali na mutema mawa ezala ba pasteur na biso ya Congo ezala bandeko na biso na poto abeta shuda na biso abeta shu na biso kotika ngai te na zandeko na yo kotika ngai te na komi na suka po na mwana na ngai ba politicien nyonso ya Congo botala ngai na miso ama po na mwana nga bosunga nga na komi na suka ndenge na komi na leki na komi na suka na ye kosenga lisungi. Mama na biso Nyakeo, papa na biso Félix, botala nga na miso ama vraiment bosunga ngai na fami na Pascal. Pardon na eko senga lisungi na zana mingi ya koloba te na sengi bolimbisi bosunga ngai na minute oyo. Accident on me ko betela biso esalama ki wapi? Ezalaka na ville na biso Kinshasa. Ezaki na Lubumbashi. Eze na Lubumbashi donc asala ka ba misala na e ezaki na tongo abima akende musala nende ba 6h wana nde akutana kina mutuka wana mwana nga mwasi wana na tongo tango azokende misala na ye nda akutana kina accident wana mutuka wana etutaki ye batama wande bamemaki bakene na hôpital. Siko bozali na Kinshasa ozaka yo moko na ye to bozana papa te papa na ye tika ye na âge ya 12 ans azalaka lisusu te papa na ye akufa atika ye na baleki na ye mibale wana baza na Lubumbashi naza na ye moko po na kawa Merci na bino bozali kolanda toujours émission na bino ba réalité Kinshasa na place ya kobenga biso kotuna ba politicien baka mususu yango oyo ezali ya bolingo to bango to zana pour la Congo to la pe bolingo ngo la Congo to tsara bande ko na biso en place maman obomoni maman lobi kombo nani mama Mami Kasongo. Maman na biso Mami Kasongo azali veuve o mobali akufa déjà atika ina bana misatu mais moko o ya liboso ya mwasi azali na âge ya 22 ans les abimaki pour que koluka kaka ndeto lo ba moi qui cherche et ça là moi bien pour aya pas sauver moi maman na ndaku mais akuta na ka accident mutu ke tout est ekima ti na lelo mwana azali ko souffrir mais basala ki opération na kuna place bazala ki na Lubumbashi mais opération basala ki ezalaki vraiment na ndenge longo banité. Alors lelo nzamba sunya sali bango grâce ba komi quand même na Kinshasa mais ba meki ko consulter na ba hôpital biso mususu auto zali nango awa na ville province ya Kinshasa
Nandenge c'est ba photo ya mwana nde bozo mona wana bilili wana lokolo na ye yango nde bozo mona ils ont vraiment ba moyen na habité na hôpital en place ba kendaki mama ba dépense déjà bo sali pe bazo senga bino sous combien pour ba intervenir na lokolo mwana papa nanga bazo senga ngambongo 700 ça moi vont mutima bazo senga nga $700 kaka bazo senga nga $700 pour balongole libende wana na kati ya nzoto ya mwana bazongisa likolo wana ezonga normal na soki alongoli libende asali lolenga lobi wana likolo ya mwana ekozonga normal abanda otambola ne normal soki toumisi nde mabe papa à part wana bose ba dépense de GBL je crois en tout cas nasali ba dépense ndenge na tsabo na komi na suka vraiment na komi na suka vraiment nasali vraiment dépense o esengeli kosala papa na ngai tala kaka ka wana ke o bache libende na kati basala boye tobunda lisusu aya kotoyo donc nasi na suki na komi na suka papa na ngai yango na ye awa na ye kosenga bato mitema mawa basunga ngai beau comprendre maman ti si bomoni aleli bo ezali pasi parent morote alingaka aboti mwana ye moi espoir ezalaka toujours na ba parents nyonso ke lobby soki mwana nga koli atanga makoki soki ezali te mwana nga koki kosunga ngai mais maman bomoni na ndenge na solene na privé ebisi ngai papa na teki nyonso nozo mona ngai ezaka ke o na lati nde ya ona zotambola nango soki nazongi na sukoli mpona zala nango kaka boye naza su na makoki ya kosunga mwana nga te yango aye pa na bino bato ya mitema mawa Maman Denise Nyakero tomona osala ba déplacement okenda libanda ozo ba orphelin oyana bango awa o installa bango pe bana bazali kotanga bazali en bonne santé mais comme suspect yango yo nde première dame na biso mama ya Congo mobimba ezali nde yo boyo kalisungi ya mama bosunga ye azali sur la place ya osenga te aye kolela bino boss Abedachou tout monde a ba action sociale tout monde a ba descente ozo kita na ba hôpital ozo sunga ba malade kao maman a habité sur garo mono wapi azape na numéro noté a habité sur okota wapi pour mona yo mais à travers bilili na biso o ceux qui boss Abedachou au moni yango luka moyen au consulter maman na biso o et rosala est bien dipamboli o kosala ndenge monana arobonga pa robika merci nae na kosengela yo merci epai ya nzambe nzamba yebi ndenge nini ataka loboko nae bakonza mboka bozali ebele ba pasteur pe bozali ebele o tobenga basali na nzambe banganga ya nzambe bomewa kosunga mama oyo ekosala malamu mama sikopo bamona yo toyebi te bakozwa yo wapi pe numéro ya telefone na yo ezali nini numéro na nga telefone ezali 0 matisa mwa vo mama numéro na nga telefone ezali 089 46 03 007 na bandeli lisusu 089 46 03 007 ya mibale ezali 090 28 49 323 090 28 49 323 navandi na André Monkali na Pascal na Avenue Tombo numéro 61 bis. Na minute sope mwana na hôpital azalite azonga na déjà ndako bovandika na ndako tozonga ndako papa tozonga ndako moye eza lisusu te tozongi ndako na minute oyo nazali na ye na ndako kotambola na ye pasi makambo nyonso pasi soki attendez maman zolo ba pati nsombu yo illustré na biso déjà ba image wana bato bamona ka ndenge mwana azali ndenge mwana azo souffrir babi même akoma komona ba souci kolia na ye même ezozala na pasi boyo ka maman ndenge azopesa explication nyonso bien mais pati nsombu tila biso ba image wana bandeko na biso ba diaspora bamona o poza na motema ya mawa pe ya kosunga asunga mama apesi pe numéro na ye ou bien bozo pe temps ceux qui tombent sur numéro ya maman bozuite pour to mboka na biso air moko pe courant et dérange rapport bandeko pour na recharger attendant bozo tala ba image mais numéro na biso yango wana ezali na C 089
55 73 299. Donc tu vas na plus 243 89 55 73 299. Donc ezali numéro na biso ya WhatsApp yango wana okoki pe kosala appel eza na problème te message na WhatsApp okomeli biso eza bolamu mingi mama skoti bozongi ndako bongo nde mona zovanda bongo famille pe attendre comment tazomona na vraiment aya apporter notre un plus à lesuni papa na ngai na tangu papa na bango akutanaki na mwa maladi wana en tout cas yo moko yebika ba famille ndenge ezalaka oyo ndeko na bango basengelaki bazwaki en tout cas ngai naza mobuti na kokaki kotika bana na ngai te yango na memaki bango ke na bunda na bango un jour nzamba kosunga kaka oyo komeli ngai o nga na lukaki te ona souhaitaki te ezali likambo nde ekomeli ngai famille talaka ba famille yango tozali naza na famille ya malungwa te naza famille mais comment ok tika na kolela zo temps o expliquer batu o bazolanda yo pour lisungi e utaka a nazo senga bandeko na ngai onyo saza mutema mawa zo kangala minito asunganga pona mwana na ngai mwana nga sombule beti malile sali abandi kolelela ngai nazokoka te kotombola ye avimbi nzoto pona kotambola azotambola te mouvement eza te aye kovimba nzoto bandeko kende na toilette zonga naye nazokoka lisusu te nazokoka te nakomi na suka nazosenga bosunga ngai pa bandeko na ngai nyonso amanyakelo kotika ngai te papa Félix talanga la miso mawa oza bandeko na ngai naza mingi koloba te. Merci ngai na bino tokomi na suka merci vraiment bolanda émission na bokebi nyonso osunga mama apesi bino pa adresse na ye mingi bobenga na ba numéro o apesi soki pe bozwi te bobengi na numéro o na pesi bino plus 243 89 55 73 299 wana émission na biso to ya maraba message na bino ba WhatsApp to ya maraba appel na bino ngai yo mopanzi sango na bino mikonjoli nazali wana dispo pona koyamba bino soki pe makoki ezali o bokotinda bosali bapel bobengi to kene tozwi mama to sala susu émission susu pona kolakisa na oyo azali na motema mawa pe ya bolingo ya kosunga mama oyo asunga ngai na bino tokomi na suka bozala toujours branché na chaîne na bino Canal Kin Télévision pe émission na bino ba réalité ya Kinshasa bozwa temps bosabonner ebele pe oyo bozali na ba problème bisika misusu bozali bozora toujours temps ya contacter numéro wana tozali dispo pona ko rendre bino service na oyo nyonso tozali kokomela bino merci ngai na bino tomonani bye.